photo bana partout net kama sur internet ba opena ba consultant trop donc c'est moi tanya mboyo na zongi sur image ya Congo pour na yebisa bino bando nanga ya photo partout donc ba baza na ba pays étranger dans image ya Congo na kata kini bino batika mboka o Congo kala bebi ke mwana o azala libungu o abota na za lisunti c'est une que ma maman va voici ma papa va bien botaka mwana na miso ko la bien te souffle avec beaucoup de respect que je vous dois botiki nota botiki na Yvonne asa no ma solo comme il faut donc botiki no image ya Congo donc ça non musana comme il faut bobo sepe makasi batu tout boza bango besoin na image ya Congo o musicien o nganani o en tout cas rien à dire net comme solo image yango pesa image donc par rapport à image ya Congo donc ça nous a mis mais va faire un rando et après va tomber ma bino tili fobo et au cani Olha, desculpa, mais grande com postura, tá sabendo? Uma postura da realidade. Tá entendendo, né? Angola, Cabo Verde, não sou Portugal, não sei aonde. Essa vez agora é Yvonne. Ninguém se mexe, ninguém fala. Estamos a entender, né? Donc, essa aqui é o brigadeiro de chipacote que está a falar. Nós vamos explicar que a bana aqui, bana porto, partout. Botica mona moça va te payer, a sua PV. Bruno Ziba via lukuta, toca bani biso na bino, orange. Merci mingi na balandia émission na biso image ya Congo. Bino moko boyebi tolinga trop osala ba découverte yango mutu esala kake tozala na bino tozala en contact na bino tozala ka bien tosoignaka pe bien avec votre humble serviteur Blessing Ndomba la fille à papa balobi Nitchopa immortel dessin animé akufaka na masasi te na émission na biso image ya Congo balobi drapeau Congo toujours yango to favorisaka pe toza na ngo besoin po toza bana Congo. Donc toujours petit point et tangi ouais son dimanche tout ce que ça dit donc c'est la fiston Chimanga na invité na biso donc na olinga mingi fiston Chimanga là nous a se présenter invité na biso ça là très kitoko pour te évoluer tant que bana poto na linga bina trop donc je vous love bana pia poto donc disons partout quoi. L'image à Congo, donc minimum pour l'image à Congo. L'image à Congo, donc rien à dire quoi. Moi c'est Fiston Chimanga tonton chéri Kanin de Balobi. Et pour votre information, on a reçu pour vous un invité. Lui c'est un grand. Pour moi je veux dire que c'est un baobab. Il y a un comédien. Sans plus tarder, je vais le présenter. Lui c'est le président Blaise. Il est là avec nous. Blaise Lucam. Il est là avec nous. Ouais, Pepele, qui nous a bon, président Blaise, on a invité na biso. Et là, comment on a mis na lukaka na yeba. Et na sala ba recherche comme na yeba kangote, et na trouva na ngangote. Mais peut-être na yoko ko éclaircir na. Siko pona mwana mobali ko sala théâtre. Ezalaka dia ke soki na sete eto na leki na pile na yebani na sali nzingi na kepoto ou bien ezalaka nini ou soit oboza na posa mabala ya poto soko sali au théâtre sali comme Blaise Lucam comme na yebi na nga na télé Blaise Lucam et après ozuna momi mobo aye na poto outi na malila mikili donc veut dire on dirait dans un kanda on est au bandit on komi ya bakanda au bali na au mwasi wana aucun poto et après au bois ici au sala na yo oyo zalaka nango o batutu ba yebelo ke Blaise Lucam abetaka un acteur fort njoto na njoto bon na njoto na koloba boye merci d'abord non merci na ba ndeko ba otala biso na libanda mboka to na kati mboka awa na linga bino mingi donc soki na bandi nanu kopesa bambote te mpona lobe ozala mabe mingi nazopesa na bambote na ngai na les bourgeois silencieux te na banda nanu ndenge wana te po
les bourgeois silencieux Edin Simba mfumu ya vile tikangana loba vraiment. Mais réponse à la question président. Réponse non président. Mfumu ya bilele Edin Simba les bourgeois silencieux balobi mbongo na mbongo yo nde mukonza mbongo bango nyonso batika na bango po yo nde mutu olakisa kolata olakisa makambo ebele. Merci président. Bon ba oyo ba tiki musala ya théâtre ta mususu mpona makambo bamomi ta mususu po na vie moko boye parce que bayebaki elo baosala te. Un artiste d'abord théâtre nde tosala yango tobenga yango nde tobenga yango eza mosala oba mosala nyonso nde moto ozakendanga vie sac na ye god na ye cartable na ye yake école mosusu mpe yake mosala c'est la même chose avec nous. Mais le problème ezali ke soki lelo motu moko boye akoti monde ya théâtre kaka mpona intérêt moko boye bongo bayebisi bango ke soki okoti kaka monde ya théâtre mwasi na poto fo lingo kaka mais fo yeba mpe kojoue te te président eza mpona kojoue te blaise obosani bokoma kokota na monde ya théâtre mpona intérêt donc bino bokoma kojoue si boza badok bamariat nakobenga bino nini bokoma kojoue na baintérêt mo boye oyebi ke soki na joue mwasi mo boye akanvienga na boga comme yo boza no boga déjà donc déjà soki nakwa compris na ndenge blessing donc ozo calculer ke na osala mosala oyo par rapport à ce que moka bini wana bon nga nayebi te kati na nga nayebi te nalingi nalobela te mabe te ya bandeko na nga baza na libanda mboka baoyo bazwi chance ntango mosusu ya kovoyage na monde na baintérêt ntango mosusu ndenge bozoloba mais eza mpe na bato mosusu bavoyage na bapropre effort na bango mais elingi kolobaka te soso osala théâtre fo osala yango na baintérêt mpo ovoyage lobi donc eza nano mosala donc ya liboso nano tozwaka yango nano mosala te mais yango nazoloba te blessing okoloba na ngai te ke okoloba na ngai te ke bavie na biso s'il te plaît otuni ngai question naza na besoin na répondre okoloba na ngai te ke bavie na nga koedi bavoyage bakenda bapoto trop bakendanga na baintérêt mpo bazalaki na basi na poto non okoloba na ngai ke bavie non basere non nayebi te lelo nde théâtre ebebi lelo nde théâtre ebebi parce que bato bakomi koavise eloko moko boya bien te na kati ya monde te ngai déjà nde naza bonaka na mwasi na poto te nanga na mwasi na poto te nazalaka na mwasi nazalaka na mwasi na poto te bon mwasi oyo aza na poto aza mwasi na ngai contredire ngai lobaki chéri owangani ngai na miso ya bato ozalaka na belgique allemagne soki place nini nazoyebisa bango ke naka na mwasi na poto te mpo na nini nazalaka na mwasi na poto te ça me regarde que moi on comprend nayebi te ke nalingi naloba te ke nazosala mosala oyo mpo namonaka nanu bamomi nasalaka mosala na nga parce que c'est ma passion j'aime mon travail yango nasalaka nga naza lokola bango ti naza lokola bango te bazwaka mosala oyo lokola kaka nzeta minwe mpo basakana nango te. Bon, merci président Blaise. On comprend. Nangi naloba ne loko moko. Soki lelo lobi ke oza tango nzeta minwe te mais namona ke oza tango nzeta minwe par rapport à nini oza ke pas marele soki oza tango nzeta minwe to te et pas marele te okoma mbala moko président nga nayebi oke en tant que Blaise Lukanu mpona mona obengo s'il vous plaît ngai mutu na invité yo okoyoka na tolérance mais kasi pesanga mpe so otuninga question tunanga mpona répondre bien ozaki epa marele okite epa marele oye tokoma bengo président Blaise bon na ndimi balobi mpe tosa mokonzi balobi soda asimbi aya mataza mwana batuna age na ye te natunanga age no te na bengo président Blaise donc na respect tuna pesaki président na groupe na yo mais nayebi ke ozalaki epa marele soki ezalaki nzeta mino te okokaki kokite epa marele te osala groupe na yo moko seki oavise ke eloko moko bomonaki ke eza faux il faut osala la réalité moko boye na répondre oza na droit ko répondre ok merci beaucoup mais na silisi te on dirait que ozotuna question molai ozotuna question molai ozobaluka kaka na kati ya question na tuna question mpona répondre yo nalobi ke olobi na ngai ki namonaki eloko moko soki ezalaki nzeta na visaki eloko yango na tiki pa marele nango nakomi lelo olobi omoni yango nzeta mino mais eza réponse no moko nai nalobi eloko moko oyebi so oza na bana misala ata 4 5 6 nazoloba déjà so oza na bana misala 4 5 6 solingo gardaka bango toujours pembeni na yo fo yeba babesoin na bango baliaka nini
na ndako na bango bavivande nini azaka na besoin nini soki abeli prendre soin na ye soki osombela ye bakisi te sombela ye ta kisi comprendre nazaka na problème na Marie-Hélène te mais le problème ezali ke totambolaka tomarchaka te oui tomarcha te So, bon, maintenant, au Kamusanga Post, on a les réveils, la plupart... Vous avez un réveil? La tala. Mais au tala, la plupart, c'est la principale. Parce qu'on est dans un principal, c'est que la considération pas mal. En plus, je suis désolé. S'il vous plaît, ce que le biquet, ce qui osent la moto, osent la banane, la foi de la belle. C'est-à-dire que batu yo aussi comme employé na obi que na kola ndoti na répétition na yo na puna bana na soko futa bango to na ndela ka santé na so botika ngai na loba tant so bengo za réponse favorable mais on dirait neti bozaka bino ne bozana force ya parole na za force ya parole te quand même on se partage alors na loba parce que eza important fona loba ngai nde mutu na banayi ko travailler na katikati ya groupe les réveils nazali parmi ba cofondateurs ya groupe les réveils ata lelo ba oboya yango je les suis et à force na force pendant nazali parce que tous abato to relever qui un grand défi autour le bango qui n'a pas rôle presque belé mais le problème ezali que ceux qui osent na bato na kata ndako faut yeba ba besoin na bango quand ba ba ndako la la oh yeba pas etanganga te tu comprends tous ala ki wana to sala musala na biso bien mais na mona ki ba comment ko toucher personnalité na ngai oui comme ma personnalité tu comprends mais na nenga faute to kabona bango bazana banzela na bango batikala nga pe na banzela na ngato kutana ngato pesa na bambote mais na mona ikake so na évoluer na mapapu na ngamoko na okeneta musum bien eza makambo ko futa na ba mongo te papa esika o mbongo ezalaka te na esika o mbongo ezalaka eyebanaka soko ina ndako bato yoku so pour sentir pauvreté ba betro di solo te au côté de la parole, on remarque qu'il y a des bandes au côté de salon. On a remarqué bien présent, malgré tout, basé à grand boubou, on a les arabes bioma, Dieu m'a dit des arabes bioma. Non, biso tous un contrat na biomba. Tournage nié sur nos salles, on a tiré comme melamba na ngaiti. Donc on a so bilamba na biso mike mais biomba va non pesa biso bilamba au tono basé na basé on mona wana et nous pas biomba. Mais problème ezali que na pesa des exemples. Ni la bagi mutu de ce soit dans la société nae il faut y prendre des soins ya batu nae tu comprends et ça le rôle tonton capitaine Milia azamu konziti azabi na batu nae atambu isaka siko neka to tala batu nae on a soka na besoin loko asali sabango te asali sabango siko biso to bunda to zwa te to sani to tika mais président Blaise naza na information moko na salaki recherche bayesinga balobi ndenge oza na wanaosala no mpe oza mpe na bula théâtre te oyaka otika masita noboyika na kati okake motour otika masita na yo na kati ya répétition ya Marie-Hélène mbala moko gu wana ekoteli yo okomi artiste même moto wana alobi na ngai tu comprenais que tout est. C'est ça donc. Te mais mutango te akosi. Ngana banda théâtre te yo kana ebisa on na banda théâtre na lobango na ba chaîne nyonso pas Yvonne to sala émission mona Yvonne na ebisa pe Yvonne. Ngam ta pesanga sentiment théâtre c'est Dadi di Kambala tapis rouge. Yvonne ngai oui ngana zalaka na ngai nazaki na nga producteur Mama Mokonzi. C'est ntanga zaka Mama Mokambi tanga zaka na ba laxe ba côté wana. Comprendre? Mutape sanga sentiment à théâtre c'est Dadi di Kambala. Ngai nazalaki co-producteur, nazalaki leki ya producteur Thomas Lukanu business, TR business na Toulouse. Mon grand frère yene mzayo sama ma production. Nani nga yaka na ngai. C'est la télé, on peut pas citer les noms. Mutayaka na ngai te wana ba les ondi, mutamema na monde théâtre azate. Président Blaise banda au commis président, ici combien de temps? Nazokene na 10e manango. Mais on va bêter, nous sommes Bandana bandi théâtre. Bandana comme président. OK. Bandana comme président 5e manango. 5e manango. Ouais. Groupe non et vanité hein. Ah mais là on est dans le groupe il y a Batista, Bobo Manoka. Mon ami Batista. Sobé. Bon, chaque chose a son temps. Les Camerounais en attendent notre qui mana mutu. Soit bien exact no donne yo to se forcer on ici. Te na linga ndeko kotana na kuna sima mukongote. Na ngana kota pena na porte tout droit. Na lingine na simba qui se basé belé.
baza ebele basimba te na ntango koma moto télévision kaka ndenge ozoloba wana bato ebele basimbi kisi na monde ya théâtre oyo la fille à papa nous singa na makambo donc ça la théâtre on m'appelle kisi mais ezokamwisa nga soki bino boyebi na bino yango nayebi ke boyebi mais bozosala samba boye bosala se retrouver comment ça fait aussi ma kisi ko se retrouver na monde oyo ya théâtre oyebi nga na priaka nga naza na église na nga nasambelaka nazali na katikati ya armée de restauration epai ya pasteur na ngai Guy Daniel Dadi ayebi nga bien ayebi nga kitoko makasi akasi toponga na kwa beko keno ningi ba chapeau ko sala o ya bonga symbole okamusinga obikeno yo ya mi bonga ba chapeau eza ba harmonie nga linga adjatance pona leki bato ebele na ba costume ngai na leki ba leader ebele na ba costume akanga ndoki seke ye pasa ndoki so comment nakangi mutu ndoki te nayebi te nayebi te tozo se comprendre te nakangi mutu ndoki te yoka nakangi mutu ndoki te mais ebele bazosala musala oyo baosango na kisi mais parce que toyebani ti mais oui tokutanaka te mais toyebani ndenge bazali wana oyo asimba oyo ndenge aza bakotaka na nsima mokongo oyo ndenge aza balalaka na mwasi te oyo ndenge aza alataka chemise moko alataka cheneti moko na se toza toyebani oui sikoyo soki lelo nzela ya poto emonani assurance nini eza na bana bato na groupe na bon il y a liboso na lobaka j'aime beaucoup mon travail na lobaki na na mwasi na poto te na mwasi na poto te bon ba mama boza na poto na bi ba mama boza na poto na zaka na mwasi na poto te oh omoni ngani aza boy non blessing moi je comprends président le bigena ana mwasi na poto ala parce que ba ya na zana besoin yoka na bisa libre ana libre non c'est clair et net se voit en siluzolo Mike la digeste nazo pesa bato nanga mamote quand même mbote bandite bosa tsimo mbote ba ni likambo yake nazo ya soki lelo ke moi ça poto monani moi si ya poto monani tontela ya poto emonani azolo job tant que yo sukana est-ce que moi c'est moi poto fois benganga kana na poto polo bananga na tika théâtre mais soka lelio za boga aspect malobi ke yemo mais kasi moi c'est que cimetière da poto toni na baptiste lelo batiki musala pour lelo oyo masolo ka zo neni hein donc soki na comprendre la cimetière da poto na sens yoka non na lingi to bo interpréter s'il te plaît na lingi to interprétango négativité OK bato ebele lelo baza na poto baza koévolue lisusu te ndenge babandaki koévolue awa na kisasa bazoémerge ndenge babandaki koémerge te mpo na nini ebele bakóma na baresponsabilité na bango ebele babala ebele baza na basi na bango misu bana na bana misu bana misala mwa carrière wana esali nini ti baza ebele wana exemple na motu moko na momo nde naza boye master na ngai Anse Luzolo naza na besoin abenge petit te parce que aza mwana mobali aza mokolo te eza important te baza bandeko na ngai nga aza moto apolémique aza ndeko na ngai akozala mwana moke boye mokolo azaka ndeko na ngai tofanaka na président Masasi boye so toyebi vie te koloba nini tamso aza masa na ngai maza masa na ngai te avie na ngai mais abengaka nga Blaise nabengaki Masasi donc bref soki nzela ya poto emonani na voie normale yango nazoloba nzambe nanga bino omonaka neti basi ya poto kaka do sokutani kana mwasi ya poto kaka nde vie ebongi te eza mpe misu bakutana basi ya pongo bavie ebeba baza ebele ti bino bozanga na besoin etanga bakumu non eza koengage bango omoni sito eza image ya onosilimbambe bakundi serkei me biso tokundoli yango ekomi ya mabende todécouvrir nini eza na kati nalobi boye oui lelo monde ya théâtre napesa net exemple est-ce que oyebi ke mutu oyo azalaka na yango te mokolo akozwa akochanger façon de vivre eyebana donc lelo so nazwi chance akokende poto so nakomi na poto ambition na ngai ya mosala na otika yango te parce que eza mosala na nga nakeyita mosu mpo na matériel nakeyita mosu nabongisa matériel groupe na ngai ekodisaka kaka masa na nga nani mike ya la duchesse ana groupe ti lelo ayaka ayosala makambo na ya groupe c'est ya félicité José de Londres Side ya bilele
azana mikili mais groupe awa ezali elingi oloba te ke soki kaka oke poto okutani na mwasi nde fo makambo nyonso ebeba non bao baboma carrière bareva ocomprendre donc soki lelo nde nalobi nanga na mwasi te nanga na mwasi te na poto nanga na mwasi te na poto donc nanga na mwasi te na poto tokomi na suka pour le groupe nanga na bana oloba na évité dans vous en la question Baksa si ouais oui Baksa déjà pour que non par exemple les oisa image à Congo donc qui l'immobilier veut dire partout dans le monde ba otala to éviter ba projet d'avenir aux alana qui lobby yo peut accomplir na éviter groupe ça ko s'évoluer ndenge nini nazoleka na TVS hein la bossa là qui comment vous besoin Eko di Sali makelele yo memaka lobiko lesinga za ayi masolongo donc na lekaka na koti na chaîne wana sika na lina ba journal na zuite mais na ko banda ko pesa ba jour calamité tant kota groupe ba ambition ya malamu ezali biso notre ndé toza besoin besoin to émerger tous à la lokola ba vina biso Bordeaux ba vina biso Lombe donc c'est ça quoi donc na éviter ba question c'est pour na pesa na lobi boy zambe na ngai onos limbabe de logata balobi bino ne makolo masolo na mutu mona nina pesa mbote yesu na pesa mbote te mokili ko bukana mokili ko basculer suka les bourgeois silencieux mfumu bilele mfumu mputu yo balobi yo so okutana na mutu mutasepeli Edin Simba donc les bourgeois silencieux ya yo ya ngwana TL balobi ngana yebi tibwa pour la ozamuta polémique makasi te na yebi que non ngana yebi ngai na yebi onosi limbambe te yo zo banga mo Londres ngasi no ba makambo ngasi ko na yebi fumu mputu mfumu bilamba Edin Simba yo kokana na mutu te na kokani si yo pe na mutu te quoi bakoya na mo nord sud yo ndezaka nde yo wono zoro banga na yebi te quoi nazo pesa les boss Jawili yaba ba mbote belé pa ozali donc yo balobi kimia na mboka donc bando zala wana ozalaka noka wana to mona ngi ndako ndenge telema kitoko na elengi donc nazo siksa ba mbote nanga awa numéro nanga téléphone nango yo eza na WhatsApp wana eza na imo wana bino basa photo ye papa bogar bata ngona sani balia côté sikana système peso ba numéro te mama eza nini basa la prébiro vraiment na nini image à Congo donc on a d'après ba prêtre ba téléphone na bino bino wana zoya otika ngana pesa ba numéro c'est ça aider au déposant na sungi yo 089 ouais 089 puisque dans Mboka il y a une chaîne à 243 le numéro à président on a bien tout 089 il y a aussi 00243 il y a une chaîne dans Mboka et ben là déjà on a sur Mboka 089 96 22 813 089 96 22 813 numéro nangwana 089 96 22 813 le numéro nangwana yango neza na imo yango neza na WhatsApp yango neza na Viber yango neza nyoso za nango besoin ezaka wana quoi do bambote nyoso na bana poto to comprendre que vient na biso déjà bende alingi na ye polémique te mais alingi pe basa poto te mais alingi na kozala sana kaka tala kaka lobi imo bani ça la bien comprendre la photo to zana no problème to luka kande to saka ba recherche photo ça la bien bino pe bozala bien et ça la kabiso bien ça bino to zala te tala na image ya Congo balbi petit point avec maman Mokandi et bakisaka ya bozala te hein nyanda balobi libaya ya bois noir avant nzamba sana ngo bazaka couleur nzoto na ye et ben oui avec Blosine Domba la fille ya papa mais tu pas immortel balobi babeta kama ça jamais na dessin animé donc veut dire dans la photo avec un gars bon mais ça là déjà comment on a un des grands producteurs les plus humbles. Et veut dire bien tout dans la photo. Fiston Chimangayo, les numéros zawana appelez-nous pour vos suggestions, conseils. Pour et dans la image à Congo, l'image à Congo qui a 4 coins ma solo. Et à Boisala n'a honte quoi. Pour moi c'était un grand plaisir encore une fois.
D'ici là, restez branchés, connectés. Hein, juste à www.imageacongo.com. Pour continuer, satisfait maman. On vous retrouve à un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye. Merci. Bana poto, bana partout. Net comme sur internet, ba opena ba consultant trop. Donc c'est moi tanya mboyo na zongi sur image ya Congo pona yebisa bino. Bande onanga ya poto partout. Donc ba baza na ba pays étranger. Donc image ya Congo na kata kini bino batika mboka o Congo kala. Bebi ke mona o azala libuni, o abota na za lisunti. C'est une que maman va voisine, papa va bien, la mission, s'il vous plaît. Avec beaucoup de respect que je vous dois. Si que non, si que non, ils vont, à ça non, ma solo comme il faut. Donc, si que non, image à Congo, donc ça non, comme il faut. Pour se faire ma casse, tout vous avez besoin, l'image à Congo, oh musicien, oh nani, oh en tout cas, rien à dire, net comme ma solo image, il y a un peu d'image. Donc, par rapport à l'image à Congo, mais ça doit faire un rando et après Olha, desculpa, mais grande com postura, tá sabendo? Uma postura da realidade. Tá entendendo, né? Angola, Cabo Verde, não sou Portugal, não sei aonde. Essa vez agora é Ivone. Ninguém se mexe, ninguém fala. Estamos a entender, né? Donc, essa aqui é o brigadeiro de Chipacote que está a falar. Nós vamos explicar que a bana aqui em Baco, bana Porto, partout. Botica a mona moça do PE, a sua PV. Bruno Ziba via Lukuta, toca a bani biso na bino, orange.